Voilà, c'est vibration, on peut chanter la deuxième voix. Mais tenez, tous les gens, chez nous, deuxième voix, vous avez deuxième voix, c'est ton navigaka. Tu as qui? C'est payé à trop dans quel mois à la ville, on a eu Capella, Elvis Sugar. Nengi bayambi biso mana bati mboka oyo c'est bon to yaki to ye ba 4 5 té ba 3 4 jours té to ye au grand complet ba mois to ya boyoka bina ngai Capella ningo ko tshira petit na Elvis Sugar ido muzamba le bulldozer Fabien de Bilto c'est peli à tourner aux côtés au sourire nanga elengi na ozonga king puis bana king ko comprendre petit nanga un enfant au signal Ange Masamba toujours bendele zara ya bana ngaba tu bana kin ponga mwana ana sang ngaba mwana ngaba ya makila mama mabele kwa toka wana bote mwa Capella ko biso to abata ya mongongo kwa mayita bana sala nini to ya kanzela mapana meme ba pesa meme liberté na finga bebe j'étais au baron matondo ba pesa meme liberté peut-être mon ambotama Yesu c'est que ngana mon ambotama satana nyoko makabwe yoka bidilo bebe antana lelio nandilo nawi nandilo nawi donc trop maizate ya kolobela ngongo nde karate to bana nduli boyoka bayaka babetaka na bango mais cette fois-ci boyoka manduli orchestre ezaka na 11 mois banete 11 mois mais boyoka chant pour continuer biso na MP4 Jésus de nuance papa na bébé caprice azo coacher biso na ba chant des chants ezatika boyeka ka bo vibra tikana na pesa la bango kalunga obi betela bango na eloko na ba sentir eloko wana na bandela wana na eloko prophète. Hey, prophète na biso soda botola gienzombo. Prophète abayindo soda botola gienzombo. Ah, prophète na biso soda botola gienzombo. Yoga likamiyela soda aliya kwanga zombo. Amela mai zombo. Oh, asomba dendo zombo. Balobi MP4 lelo bazobenga yi. Bazobenga à part MP4, babenga sur relève. La vie n'a pas Capella ba ebi déjà qui baso benga relève po azo soit relève ma munyo so oboye ba ki wana po inane kaka inane kutu te vibra 11 mois orchestre 11 mois aye moto orchestre mo vibra tika MP4 tolo ba me belete mingi bulo kaka ba santi mi selegete puis mi selegete mindele ba ko soma mi selegete kuna alors n'invite so bazaka na bula ndenge nini basomba déjà batuna Zanzibar masa basomba batuna Zanzibar ba yesusu basombi minere na miba siko ba yesu basomba miselegete na bulu nini ei basomba lelo basuki na Congo bayanke ba memela minele miselegete minele basengia bano ngiri moto miselegete achangwe miselegete kare bandale miselegete bana Bruxelles miselegete Zobeta lelo kalate tuzokota Hollande Panama donc tokotambola en plus la chef maître na simana biso tena mbwa kengela ka biso totambola tozokoche to solola to yakini me bobo ngama ne to lobika ke minduki na bino sini masasi okopeta nini biso siko tokundaka nde nzoto na nzoto yo siko okundaka ochaka espoir na munduki sili na masasi okopeta nini donc préparez-vous tozoya mais kalate single Zozo single ya vita imana remix pour ramener biloko biso beti donc pona pesa bana bela bana kimba yo kana no extrait muke eloko na beti na single ya remix ya vita imana wayoka po ba sentir po biso na mingi de mambo ya chant donc ndeko na nga dudu hero azawana ni medal ba yebi ne ba coacher na vibration ba sori na nga voilà ça fait pas zobe koki ko boma moto koki peko pelisa bavandisa bebete soki zamba pesanga souffle de vie pourquoi pas bolingo na malembe Didier Zongwa se kakanga na zanelo côté coccinelle muni na course à l'homme champion na bimate Gilles Matundu Elvis Sugar Willy Tembela Ige Capella Cherigola
héritier estrame na fils edungu lokola bana mapasa tokazala wana bokosantir bana mikili toyaki toyobeta ndule boboyemba biso na maboko ofungama fe nanga james nde aza wana lo nayebi keno masolo oyo ebandoleka lakisango bana mikili batala biso bulo kaka nde tro mamuso bapolemika mike mike bokesaka biso wana te pardon civil donc nalataka kazaka motane o nayebaka te ke bafongolaka toro na lopango mama bokilo basasinga kosasa babominga koboma o mwana mama ye nasambwe mutima nanga seyo donc yango wana kaka kwa donc napesi bana mikili tumbote baplay oyo baza na besoin basoutenir mouvement napesi bino tumbote donc nabwaki moi bato na mikili oyo bata mikili moi bamambre batikala ouais bana mikili toyaki bebe shiki ngai wana naza ouais mabiso na maboko ofungama towana bapiramide awa batebele tozana bango towana balimidole towana batebele banani donc balexi luciana batebele bana mikili toloba tro te ngai mama ya botanga kitoko lokola yesu masiya lelo nakomi lokola tonga ya mashini molikola na yo lokola tonga ya mashini ouais donc bana mikili on est là wana donc merci quand on accueille quoi Chiki Salem Sevix okomi bipale boy okomi esemo boy nasimi batush potengala ndingaka yo mingi nakomi kobeta baturka matina quartier na bino bamasta quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki ebalobaka aleki aleki mawa ake kotala Salem nabaye poka nyonso nayaka nakuta karanga kaka ete bana kini wana kata pri nakata presel bana kini eza kuja oloba mingi te bino moko boyebi koloba tro mabe me na osalwe bapena baobona nanga na kati ya kini banini yoyebi mpe nanga simon mpasi oyo tosimbisanga diama oyo olakisanga diama alexi lucia na mwana belgique eza kuja kolobela to te ye na bamasta banini mpe nanga peka riva bomoko na dadi mbala nakosani yo te mpe nanga raoul itono prêtre mpe nanga tapeka tanga mokota bakala mikele ngai na amel aleka mpona kati ya kini eza kuja kolobela trote bana dikulu bakanga mikele tokoloba kosote mpe nanga epe nanga nakosani te mpe nanga alikoso mokonda njili prof mopapa nakosani bino te boza deja kosepela mpe nanga papa duki nakosani yo te yediki kolo papa duki shikito nakati ya belgique kolobela kote staff tour ya bana njili nayebike bosalela babanderole babengenga basinalenga na ya babanderole mati 4 ekwa ya njili eza kuya kolobela te oyo mpe nanga dudu ayebi me na osalue mpe bana njili mwa moke na kata mpe nanga didie nsono de Camille Lwemba, famille mbongo ebele mpe na ngai nani alikoso mokonda njili nabosani yo te nabosani mpe te paduka ndolo wabe lorango mokonda njili Nixon la grande moisson boutique Nixon la grande moisson Guy Bogopolo nabosani yo mpe te Guy Bogopolo marqué me nabosani mpe te merci la soukiance akokate konvive na basouffrance ya bolingo nakokananga kreo yolobaki nango nzeli wanga wa libela tala lelo bolingo ekei na mopepe lokola mopepe akaina nezalaka donke yakoloba to komeza te toyaki mikili banimi bayambi biso babandi biso mpo baplay tout ya bruxelles ya paris lo basololi kitoko bachaine ya bela baza misike bachaine ya belgique baza suspect tonikode makitika lelo na bela akokisi 5 valise parce que bachaine baosolola kati bazokoche kitoko mboka comprendre donc ndenge ezozalaka kaka donc ndenge ezozalaka ke toye mikili
au bêta comme nous. Ils sont présenter, ils sont travailler à travailler ça comme nous les bien, la musique à qui tombe. Les gens qui vont à Mikili font toujours soutien. Toujours soutien. Ils connaissent même marrant, trop. Eli, pourquoi m'as-tu abandonné, oh maman? Oyo kakata kolela nangayi pona la mulwe. Oyo kakata kolela nangayi pona bolingo. Ongana leli kolela yeye. Ongana simi moto nimie. Fabrice Bataye dodo wechi. Oh gandolo fashion. Zambe na segina yonguya. Opesa ngai na balo lama ina fino. Kofete ya monene masanga ezate. Bana bela Bene Shaumba. Bisous ba happy new year na pire ser na ngai Yolande mukwa banda na kata Suisse oyo asala po petite na azala nita mavita to libino suma solo moko oboyebi Zakari ba baso mbanga danze donc azalaki ana kata Londres ayaki tango mati ya Arsenal ebeta makina mazembe donc très mystique abi journaliste mo boneti kanga chrétien mais alobi a expliquer que yende azapola masolo abi na fili mo Nicolas zo betela batu na butu danger bokeba abi bokeba ezandeye. Voilà, pesi ba gros bisous na Nadine Ngwesu na Sheffield na Mira et sa maman na Ritz ba gros bisous à trop to linga bino makasi po bafana eza bino bosala biso tozala biso pe tosala po bino bozala na pesi moto na kata Panama na oncle na ngai Deo na linga bino mingi bola na ba image yango vie Zakari ba basa bia na filmu ya butu o azo betela ba ini na ba image yango bola naza na kati Angleterre fimbo oyo fimbo akekele oyo na uti nango kisasa na ye na kati Angleterre na terrain na bino bo beta bale na ko beta batu bale awa boye na ye ko beta batu bale en même temps na kumisa bato ifona kumisa na kati Londres naza na kati ya Londres nengo na ye ko beta batu bale bo ko beta mabale belé na yeli yo awa na Angleterre yo Popol Mukelenge na mutu no bimisa kwa fakata soka ndeni ndombelo ndira yebinga pa na kola. Au monde bon meki magique ndoke simbite ba jouer Angleterre. Oui bien Angleterre na kita obenga ngonini. Eza Angleterre ya tout puissant mazembete. Ba jouer Angleterre logique abana kin. Ba jouer Angleterre. Popol Mukelenge yo oke ko bimisa mutu moko boye ndoki moko boye yebi même pangai. D'abord aza fanatique na ngai pour utiliser style na ngai akiko loba ye moko mekota lobeli faux côté. Ngai na kata Angleterre na mboka na kata stade. Na otala yango na kata stade d'Angleterre na fimbo yo pona ko chikote mutu moko à partir de 2h du matin pour boloba so bo sangana mais so boza moko panzi boloba bien te yo Popol Mukelenge yo oke ne ko tia mutu na micro po te ka bande na yo le sala ba concert la musique na yo oke ko tia inconnu moko bo yebi ngai même pas elongi ma be loko asoke loko nini no betel solo ya ngai na banana Popol Mukelenge. Popol Mukelenge d'abord, premier graduat à Pamba, à Unikin, refusé avec poursuite judiciaire et à jury. Jury, comment il échoué dans le modèle où il échoué là, premier graduat à Pamba na droit. Aussi ça même pas, bah yebio même pas. Et puis Mukelenge, mutakanza muluba so kozam tabandundu. Confusionniste. Ambi ozo pakola yo kono sakana ngai. Okono balika ma beauté. Ngap menanza mabe. Et puis bota mo ba les poche. Bota mo ba les poche na ye. Oyoki ngai bota mo ba les poche na ye. Yo Popol Mukelenge ambi ozo pakola wana na balebele et comme ça maboko muindu elongi pembe na Londres pe na yo so confirma parce que yo na Londres tamwa na kara bien au fond na ndako bien yo na Londres yo Popol Mukelenge. Keso to na Londres to kuti pe na keno awa na Londres ne place na saboye yo za na kara bien tamwa na kara bien obimana mwasi a bien yo. Ilongi ma boum 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 o lomba loba. O kene ko saka na ngai.
Yo yaka okoma Londres ndenge nini. Na rappelle histoire na yo, okoma Londres ndenge nini. Oyangulu. Comment yo ne oyangulu d'abord da, wabi passeport yo en Angleterre. Oyana passeport ba danseur. Ozo ka sonité. Oyana passeport ba comment danseur. Ozo ka sonité, o hotel mais nga prêtre. Oya idéologie na bengisa baninga soki 17, ba ba fansa pe na mboko masolo ningana. Obandi eloko na yo oyana kini kuna na oyakutu sandoki. Omona ngo zolenga boy. Na Belgique auto kimati. Na radio air libre ba seka lokwa mwa muke. Oyeba kiteke na Belgique, mais ce qu'on a eu na Londres. Tala petit. Yone na kwa attaquer po na uti na banena ba image na oye de uti pa na bino palais na binoko, palais ya bino ba popol mukelenge. Commence d'abord par arranger la clôture na soki ndenge mbule beti mukema etonde na ta parcelle. Commence d'abord par ça au lieu de t'occuper des académies là-bas ceux qui s'occupent de lui. Je suis s'occuper na ngai. Est-ce que ça si makamno na kin? Ozo s'occuper na ngai donc nous na pote se fandi. Ozo s'occuper na ngai. Est-ce que nous soit crédit en Angleterre? Traba peta mike yo ya ngulu te. Do yo ndongo zana mutayano na poto soko bano kende Espagne ndo za en Espagne. Soko bano kende Afrique du Sud ndo za en Afrique du Sud. Soko bano kende Irlande ndo za en Irlande. Yo ya poto kende Londres po mutongo kende Londres. Et puis ngulu ngo zala ta ngulu ya jibe ya wera po ba ngulu Alix bazali. Ngulu Alix bazali. Yo ko zana ngulu ya soki nana ngona bodunga impact ko to te ya ngona po tikali kaka glace ozo continuer po na kino ya loko te na poto po za loko moko te. Petit, yonde nazo ko répondre yo. Sala émission na ndenge na yo. Ko tianga te benga l'autre na yo petit muke na tika na TVT. Kozo kangai na kozongo lere moko. Deuxième mutu. Yo ndombele yo. Na retali yo lisusu na cassette na makambo bilobelo lobaki. Tous les bateaux tangi wana c'est vrai. Baki ba commerçant na Kinshasa lelo bazapi. Tous sont à Luanda. Tous sont rentrés à Luanda. Yo ndongo za na Angleterre wana ozonga kini combien de fois. Donc boyena kin Ozui donc comme Congolais, oyena poto, mais so ozui mbongo ke Luanda. Na loba ngona tina. Na ningi le lobo yo kangai, na loba ngona tina, so yo ka tina te, yeba ke na loba ngona tina. Comment voulez-vous à Liège, na Belgique, ba Congolais ba la marche ya protestation contre Mboka. Ba sali 3 banderoles. Banderole, tu 3 banderoles, moko banderole ba sali contre ngai. Ba to ba simbi banderole wana bazombo. 3 bazombo. Et ça bazombo surtout à mokilité. Les 3 là, messieurs. Toi que je ne connais pas, dans notre cola place dit. Yo mo kozolo bagato yako somba lupango, en même temps bita onyo on a que classe makolo. Makambato ba masolo zo betranga na yebi ngo ni dada ni dev. Pour na tikala jamais ko sala place yo sala. Pour yo te ngozolo babongo est-ce que na kola ka na yo? To kola ka biso bibale, place on a to kola ngana yo ka bansu ko kola mo bazate. Pesanga ba anecdote, ya place to kola, nenge to beta bill, nenge to beta sala li pate. Loba ngo nenga no to kabola bikedi. Lingalo nga lo bako sa lingala mutayi bi exate, lingalo nga lo bako. Lingala ngo est un accent. Bate beleti le ba même pas changer colonie. Mais na saka ni chabien ni mboro tangi wana nga za muta centre, Kasaï occidental. Soko yeba ngote, yeba ngo lelo. Je suis du Kasaï occidental et je suis fier de l'être. Fimo yo buka na zoto na yo, ndombele ndelo na butu so na zuyo. Na coiffe no tchesoga neni neozolo baloba bo peuple. Tu veux te vanter? Vous êtes tous venus sucer na mboka, te bozoge pa na bino ko sa makamususu. Quelle différence y a-t-il entre bateau boyaka? Na beto l'histoire en République Nabino. Tant que guerre ben Angola. Tous les Angolais à nord ba na Kinshasa. Ba fan na Songololo. O bazaki na moyete, o bazaki na moyen ba fongoli ki manseke. Qui passait que Nandjili c'est plein à bazombo. Mais tant ba mo buta pese bango tout dok. Pour na voter vert. Ba voter bango so vert. Allez, tu comme siko na période que mutabata ko ba bomene bo mati mikili. Mais tant que mutaye na poto su yakena, ça mango na lolo barazana. Na pas un exemple mo concret, na ba exemple. Ça m'a le sobi na za zero lingate. Vous comprenez? Ailleurs au tema o balo balo tangi ba komba ba sali mbongo na Congo mais lelo ba tunyo so tangi wana il tikali soki mutu moko to mbale tout bazongi Luanda. Lelo bazo benga na ba Congolais kuna na côté ya nord ya Lunda Nord wana. Car nengo zali na chemise na pantalon nager que ozo na ba image te bo sali nini pour protéger ba wana. Tu parles de beauté, mais les poches. Il y en a qui nous ont dit. Vous savez, le remote, tu as preuve de yébioté. Personne n'a suffisamment de preuves de yébio. On va répondre, on a répondu, on a inconnu, illustre inconnu. Il y a télé, mais Tala, bana ipen basé belé la carte Angleterre. On a bien bien. Beaucoup de joueurs, c'est parce qu'on a bien bien. Gradué en histoire et sciences sociales, licencié en pédagogie appliquée option histoire. Tant la conférence nationale, la à quel titre?
D'abord que pour aller à la conférence nationale, en tant que président étudiant, il fallait minimum être de première licence. Minimum être en première licence. Parce que étudiant deuxième gradué, la première gradué, à représenter tout. Dans la conférence, il y a une conférence avec déjà la première licence. Et puis, il a défendu la cause d'étudiant, la cause en boca. Yo, ça l'a rappelé. Ok, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu as attaqué qui yo? Tu as attaqué Bazombo, tu as attaqué bateau, tu as simi marche, tu as simi banderole. Des gens qui viennent profiter du Congo pour nous rejoindre au Congo parce que Doka Congo, carte pour citoyens de Télénami à Katamboku. Alors, les gens qui ont le Bélan, Fimbo, ils ont un Catalan, le na boutou, son azur, le na boutou au monde. Na ko chikoto ko mamuke. Kenda ka lwanda nengozo ke lwanda na wana. Ko tout mon ngaité. De temps en temps na comme responsable na kata Congo le nengozo mon ngaya pour na tangi ba classe. Mais yeba ke de temps en temps na ko zonga na poussière na poto po ngulu po soyer un bon cochon pour le trouver, il faut aller dans la boue. Je vais vous rejoindre de temps en temps dans la boue pour vous chicoter. Ok ngai ngawe na Londres sikoyo na buto le na Londres na komika le na poko ba moninga na yitro kuna Zach Rosalia wa basi des femmes bozo banga so ba moninga bonga boko ma groupe moninga na yitro Zach le boni oyele ozala ko beju na sala ko beju na zana ne ko beta bato fimbo o muso cha muno pamba na kota ndako na bino popol mukelenge commence par réparer la clôture et réparer ba mai soki mbula muke no kezo kota sebino le de t'occuper des Zakari. Oui, même on a passé la colate. Oui, même pas grand-chose. Là, parce que le col a envie. Kende retourne dans la carte au Lobby, c'est place dans la fanda. Ban la carte au bazar, la pote belé, bah ibinga bien. Toki na kan loano na tamboli Congo mo bimba. Nga hyper dans un formateur à génie. Tant que britannique ba kei, on a mort à place d'Ozali. Il y a eu Mobutu a envoyé des Congolais à prendre cours à génie. Mon père a été formé en Belgique na jambe, l'école génie de jambes. Tout ça ça là 3 mois. Bah formé soda je suis formé unité sika bah formé soda génie nango 3 mois 45 jours 3 mois quand na sala Congo mais je suis fier d'avoir fait tout le Congo na maîtriser la langue nyo surtout à Congo. Vous comprenez Nazal Loulou à 100%. Vous comprenez ngai so lingo yeba école ngai ba ngwa na tikala jamais aux Zambien yo siko za master ngo bitenge nga se école de teneni ba master ngo na tangi na ba premier primaire on a tangi na mona ba mboka muso effectivement na kata intérêt en mboka mais on a tangi na bango mingi na université. Nanaki leader abana kina naki président avec regroupement des étudiants de Kinshasa na kina na mango tie pas maréchal yo zala ki wapi na koma ki collaborateur Saddam Hussein neni yo zala ki wapi tala oyebi histoire te ko kota te ozuka courage bana Londres ba bimaka to eba bana ba bima pona ma solo na ba disque na banini apesi nzeo ba yembiye yo bimi pona Zakari na répondre yo mais soko meki okomona sune na osala yo tangelanga ba quoi lo bana nga venir na makamutu ba avec précision. Tu parles des histoires que tu ne maîtrises pas. Je te rappelle, monsieur, tout le nom des commerçants que tu as cités. Bango tout bazon Angola. Bango tout bazon Angola. Attends, moi, tu as la sauté. Tu as 1 ou 2. Tous les gens sont rentrés en Angola. Ils sont venus sucer le Congo. Moi, je résiste et je résisterai. C'est ça le vrai combat des combattants. C'est-à-dire que Mboka qui n'est pas tout le temps, va sucer Bakene, va sucer Bakene. Tous les Bundasiko, tu es venu le Kamba Bangolais, les Kamba Rwandais. Oh, bah, Congolais, va complice. Mais yo, vous êtes complice. Yo pone ozana kutu na ebite soki combien de fois yo zonga kin pesanga précision ke ngana to kola boyo to lia boyo to beta lipate boyo to beta dam boyo to sola bongana yo na yeba tala coiffe na ma be na popol mukelenge wana zo pakola mbi pamba mbi et telisie me elongi ma be fimo le na buto sa musala tikana fansa ba staff na ngaidi basta foyo bazaka na jalousie na mutu te ba yebi ke Zach la sala boulot na Zach la za ko avancer be bozonga sima pote baby te lelo 90% batu ba yebi soute copé comme ko simba soute ba te bele ba fana ba paleta on fana palo futa facture ndeni boye na kini bana Londres bele ba na kini ba tongi bana Londres ba na kini ba confirmer bozo cassette na osala mikolo yo sika ça se discute bon yo yo ndombele soki ndombele na yo popol mukelengo yebisanga popol mukelengo yaka na kinya ba komi mo ka mte landio ba beta pimpi ba image nango Jean-Luc Mkoka zo bimisa ndenge ba yamanga na kini na ningisa kini 2 semaines na stade ngamo na tembo ba tondi ba pecha mike a pampamba bozo kota ba vélo na autoroute yo est-ce que talaki météo avant bima yo bimi na Senglé na lialia yo libanda yo joueur Anglebert hein tika na fa sa ba momi ba frère chéri on a une liste là, on a film, on a un groupe de Moussa, puis film à Guantanamo. On a beta bino ba film à Guantanamo.
Baba ce prêtre a confirmé na mikila, confirmé na kin. Petit nanga Lilika Teolo, Yoyebi. Petit nanga Christelle Pires, Bijou Senga, Bijou Teolo, Ness Somwe, Gisèle Umba, Job Mpese, Didier Mpeti. Job Odango, Armin Kuba, Bob One, les filles de MTV. Wawina fille, Yvette, Dina Mozart, Diamante Somwe, Nadine et Nicole Jumel, jumelle à Bruxelles. On va faire ma sonnette carnetité. Des fois, tu vas tout l'empire, on appelle mon mytho, vrai Joe, tout, il y a Londres. Et comment jalousie, on a combattu pour sauter un combat, comme jalousie. Jouer en Angleterre, il faut bon, on Zachary. Pour le niveau, on a commis on a qui t'a des tas d'abuso, nommé, pas ça, on va y aller, pas ça, on va y aller, bah, comme à Londres, et bana. Oso batanga ngoye bana yo po bi me falo finga Zakari fanatique nanga d'abord utiliser na style nanga motisant ma be zoba mukolo ya zoba ba utiliser na mwana muke ya zoba lisusu ba peso rien po Popol Mukelenga za moto oyo Popol Mukelenga za moto oyo ba makoma ma moto oyo asa ne logo te moto oyo pena baba moto oyo Popol Mukelenga za mbongo ta peso yo logo te olinga ozuka courage bima oya ko finga prêtre ya na kingo na bet so fimbo mona o sentir différence. Le na butuna zoyo on a nyata nyata lelo fimbo Guantanamo ndombele fimbo Guantanamo za na ba missile bibisa missile ezo mo venir longino elongi ma be po motema la kisana elongi longi ma be zo la kisana couleur motema ndenge ezali mbindo motema yinda yo yebi ngayo oyebi parce kana kola tata nanga komone nani mama nanga komone nani alabi zambien ozo benga ndeko yo pio solo babilobela na yebi yote. Mais na buto le sona zuna nzela shikoto kozwa tambulaka na mulili Popol Mukelenge tika ambi yango zo basa mabe pelongi ma ben dum wa auto blende na nyata na fimbo lero ya fimbo Guantanamo le la buto samsala moko telenga na Bruxelles kuna tiki moko tenga na Bruxelles ayaka obeta bato na Bruxelles kwa kanga na doke yate amuke bona tana bete na tolo nga kufa santé médiocre sida non nzoto zo luka paso okufa na likofi ya Zakari na obomote melande kisi azo mela kisi to okufa yemoko mela kisi so mela kisi to okufa yemoko zo okufa hero ko okufa na likofi ya maître Zacle okufa yomoko na sida no nengo tambola kindumba na yo e bomisa yo fimba Guantanamo esambusa nango tala olobela ba saper o ba sepelisaka misu o balela mama bilamba mais avant to lobela no mama saper to oyebisa bino nanu ke ba porte-parole ya wera ba répondre porte-parole ya Kofi Texas bolandaki na 8e 9e ndenge masolango elekaki mais sikoyo bango pe bazongiseli donc ça danger donc ndenge za bona minito porte-parole pe ya Emilia alobi bana ba faux comment ba boza ba porte-parole pe baza pe ba saper position na bango to éviter donc ya Emilia abi azali kona bona situation danger ko leka bango donc ningi za na Congo za ko inda bana Europe bana Paris bana France bana Irlande Belgique partout ba fanatique no sika bozali ba bit Congo za ko imba za ko inda Congo esimami na maboko bolobi nini donc ningi za ba fana ya danger donc bolanda ba fana ninga to mesala ko sepelisa bino toujours continuer pona ba saper ndenge za boye kaka ba gros bisous ebele na patio refi yo ndozo sala po biso tozala na bakini musique na lela fort bye balobi Congo eza koyinda bafana yindi si Congo nazo comprendre te na okamwa po ba porte-parole ya wera ba ignorer ba sankara de kuta na plaisir mais nga na okamwa ba batu moko ba ça la compagnie moko mais guerre ekoti na maison mère eza mystique eza maratro ndenge za la ka sankara de kuta soki bolingi bo répondre bango pe bo benga patio refi na kata bakini ba image ya. Mais voilà, en fait, dans cette émission Top Musique de Patio RFI, nous avons eu le plaisir encore de recevoir l'un des directeurs de marketing de Kofi Olomide, qui s'appelle Texas Katadi. Oh, on serait sur Kofi Olomide A, on serait sur Kofi Olomide O, conseil pour faire Kofi. Oh, il y a la Trabiso. On dit dictionnaire, oui, il va miser tout le monde. Le soit Zongi. Bon. Avant de répondre à ce que Baté va créer. Directeur l'invité, bonjour.
Ouais, mon amour est dans mon show. Oui, en fait, on a vu répéter à Sarkozy, album du patron et en colonie. Vraiment, donc, l'album le plus attendu. Ezobima, le 14 février. Et dans le jour où je vais mourir, c'est Pelaka. Le jour où je vais mourir, je vais mourir. C'est que ça des années, les Mokolo, mon pao, l'inzolocable de Sarkozy, Azobimisa, sorti officiel, l'album Naye, le 14 février. Il paraît que c'est pour la TV, donc, qui demande le peuple, demande bon du patron. Vous affrontez. Que demande le peuple? Le peuple demande l'album qui n'a pas de nom. Vous entendez présenter? Le peuple demande l'album du patron parce que c'est le bonheur garanti pour tout le monde. Donc le peuple a mis tout samate. Quand on dit que demande le peuple demande l'album qui n'a pas de nom. Parce que c'est le bonheur garanti pour tout le monde. Bon, mais tu samate. Ça l'a posé Kissinjora. Alors quand même ça me Kissinjora et voilà. Alors Kissinjora a habité Balobi, Sarkozy ngaité. Que Sarkozy ngaité. Ça fait que ça ngai. Viens lenga dans ce qu'on connaît lengi. Pour me connaître qui ça na autre le kama tonga na tiba kasavubu. Na zo ka bantimba mabima bido ma fanatique bazaka le 14. Album le bien mabé, album le bien mabé. Maba me bele mi mabé. Nyoso bi mi mabé. Ah, likabu jako kana ete yuda mwana. Asaka ngai. Ngai saka ngai zo continue kaka. Na so pas tu refi ngai, zo continue kaka. Balbum tu ebimi concerne on peut ça na ba public na biso, na ba patron ba orchestre. Pourquoi ba saka ba nsemo ya mabende ngwana? Nzemo pena opena fiso lo papa yoki de la plus belle femme du parlement arrête wa moyo ka sepeli banzembo ezate. Banzembo ezate. Musique banzembo no ki banzembo te. Alors directeur tu dois Kissinjora tu continuer sur la directeur quand même. Est-ce que vous êtes présent? Naebisio peuple congolais a décidé, peuple africain a décidé, n'a pas sorti l'album Bimi Mikolo, l'album Mapé Pacho. Vous êtes présent, voir même l'homme qui souffre de l'obésité financière, l'honorable Alita Chamala, a décidé, alors il va décevoir rien, n'a pas sorti l'album. Texas, tu as solo nae, nakasa ba mikili, mutumo boya na fanti atengane mapa na boudin chez bango. A finga de la forêt. Et Texas aninga mukena ko gumba ta 1000 fois na boke na terrasse. Bazo Zélandais, que demande le peuple demande l'album du patron. Atenga mapa na boudin chez bango, feneya ay maramute. Bazuye ka ba mo bimise aye banika na 2007. Vous êtes présent. Même Mikolo ta présent. Présente. Elenge zangandoyi. Yoka biloko ya sika. Elenge zangandoyi, ezanga pe lipasa. Dada ana TX. Ya koye bana dona e bani kutute donc ata mukie donc akeba to ke biso su mbala suka pona keba viana misi. Mais dis que tu as habité sur le TV mais sans Bible, sans dictionnaire. Pour ça l'artiste. Pour bimsa album na yo et Simba. Il faut que tu aies un dictionnaire ba musicien oyo na otaki ko le kalango la fa passer. Na kebi sara bato na kebi sa mingi bato ba do bunga pona de la forêt. Bokeba 1001 album. Oyo place ba grand pote Michael Jackson bazana kati. Mon pas au Sarkozy l'inzolocable pe azana kati. Donc c'est pas donné à tout le monde. Pour ce moment là, il y a un ça bana kin. Bana ya RD Congo mobima partout en Afrique. Partout dans le monde, les 14, 14h14, 14 minutes, 14 secondes de ça dit sorti album. Sorti album. Le peuple demande le peuple demande l'album qui n'a pas de nom. Le peuple demande l'album du patron parce que c'est le bonheur garanti pour tout le monde. Mais pardon, il est fort trop, mais demande le peuple. Il y a président Moussou. Bon, tu as dit générique. Bon, bah, on va faire un alors, directeur, il y a Guimane Makasme qui est une gyroscope. Les cailles, vous avez yuzu kama likabu nini likabu sina bomba mimi sina sirisa yuzu kama makabu nini nilipachere alors on va le retourner à la maison likabu voilà Pacho awa eza makamwa l'album du patron parce que Kalaming était né soya omoni ba vrai momi ba vrai Joe ba cadre tout ya mboka vraiment les 14 na 14h14 soko sanga ta mongo ko so mata album du patron tene ba defisa na ba kambisa ba ko defisa yo parce que album wana na ebisio eza elenge zanga ndoyi ezanga pe lipasa
Merci directeur Néo Lobby, programme ya quartier latin. Kef kabambalo kef. On a l'image dans personnel. Na ebisi yo kef. Ouais, j'ai mettre les gants au lobby. Ouais, c'est moi Barayo Godemide. Guerrier combattant Makasi. Ils sont à Chikakin. Quand tu expliques Karabatu, pour te payer ça, Chikakin peut ma solo ça. Tu expliques Karabatu, pour ton moto dans la chair, solo. Au moins, la robe, c'est trop cher. 7 000 €. 7 000 €. Les Allemands sont bien formés. Oh, Yoshi, Yamamoto. Long, Yoshi Yamamoto. Alandage mission ya bafana neuf ya fenanga commune ki mangai ya macho mascotte ya coach mascotte na ndage émission na atandage ba nyama ba gafe fort ba boloba te ba mukie ba ko loba te na bakata ba faire ngo et puis su ba loba ba gafa ko pour na combat fait talabo ke ba viona de la forada prêtre ba ministère congolais nyonso Michael Jackson ba ministère congolais na mona ndeti ba fena biso ndeti kofi finalement mon pao on des fois ba chant nga témoin ba ke combattant témoin ba ça qui na ba mona do atika vewera a misi ba ke ba pour la fin ko il fait mon rosa ata misi ba ke ba biso ba guerrier émission na biga ba na Paris nyonso ba na Bruxelles nyonso ba na Canada tout le monde ba ta l'émission Eza guerrier combattant Barayo Godemide. Ngamo pena na ba chicken. Le vérité ba Barayo Godemide. Yo. Bongo to ka wana. Ah wana wansu biso to la kill masonya se na kill. Manena na mitene o na forme ni. Na forme ni. Na beti ba mamoto ba long, na beti ba patia ba simich, na beti ba pepata ba simich. To fongola tina kati te po yo mo yebi. Et na beti ensemble simich long ya mamoto ba 5000 kolo. Est-ce que la minute pena que ça va combien? Ah, na minute, il va falloir 10 000 €. Il va falloir 10 000 €. Donc, il va falloir 10 000 €. Mais après, il va falloir 3 000 $. Donc, on a 17 000 $ dans ce tour. Donc, il y a ma sécurité RFI. Donc, il y a un crash journaliste. Mais la minute, je vais mettre les gants. Je vais expliquer que non, la minute, on a méchant pour battre chrétien. On a méchant pour battre chrétien. On va faire la biso, on va kafari, on va faire la bisotina, on va aller quand la mission, on va n'importe quoi, on va faire la biso, c'est pas pour pas. L'équipe tout le monde, l'équipe à JB, l'équipe à Kofi, l'équipe là, la Michael Jackson à Congo. Baké ba weza ba guerrier combattant sentir à wero ba sentir à souka. Guerrier combattant to wera boka. Oh wera boka na kata bandane oh yo kaka. O mo ba forme te. Avec des chapeaux miake. Ba chapeau comment? Miake chapeau na fait beaucoup le comme eza détend et comme na nzungu. Chapeau oh. Et comme en nzungu, et comme on appelle ma sopa. Chapeau comme ma sopa, comme on appelle nzungu, chapeau oh. Nanga ko ba champagne wa. Bon chapeau. Champagne. Chapeau, tout à fait pipi dans votre chapeau. Oh, chapeau miak, attention. Oh, sentir à wera, sentir à souka. Émission de l'andaki. Keba, qui n'a pas été ma. Nato chango. Nato balanga chango. Na chango na sana. Je vais mettre le gantien na image. Je vais blonde. Na no mo mamote ma. Beti perpe. Oh, beti mbata yochi aye formé. Mbata yoshi, ya yoshi boso. Omonyango. Mbata aye formé yoshi. Ah, moi ça sur la tire papa. Moi ça sur la tire papa. Alistar Nico. Alistar Nico. On bo des années. Ah, mon qui m'ont oh, comme. Mais n'habite si je vais mettre les gants. Est-ce que le camion peut se sous capot? Pas n'importe mon anti Bazolanda. Mon anti Bazolanda émission le balanga et ça Texas to ga ma solo na e nakata ba mikili mutumo boya na fanti ya tengane mapa na boudin chez bango a finga de la forêt eta Texas na nga mukena ko gumba ta 1000 fois na boke na terrasse atera mapa na boudin chez bango fene ya ay maramute bazuye kaka bakomo bimise ayebani kaka na 2007 tada ana tx ya koyebana donc na ayebani kutu te donc aza mokie donc akeba to okebise su mbala suka mpona keba viana misiki ser na nga na lunsongo na kati ya balondres nayebika yo oza misiki ozodefendre bafe nyonso ya ndala tolela oka toyebike bambongo babilamba bafone nyonso ereya po to wana RFI grand journaliste na biso ya sinkini oyo aconfirme petit lelo Laetitia
Laetitia vrai chéri. Laetitia Kisiona, yo da vrai chéri. Talara yo ningo salara. Yo moni ba kéré combattant ba PC là ba lobela pona yo. Mais fait na biso on a landa qui fait monsieur Bunganga RFI. Fait la biso Miblo. Fait to le la rane o se défendre makila de la forêt. Fait na Miblo, fait na prêtre, yo za prêtre. Fait na makude, fait na Miblo. Fait tara yo to landa yo fait na ngai. Fait na ngai. Tara yo. Oye za idoroshi na ofela nga Miblo no mona bayama moto ne ko beta bo ne fe obeta ba tole la bilamba fela nga Miblo yo za pre Miblo tina ba forme RFI akomisa pona mama sekite bo atala yo aba kere combattre ba lela ofa ofela nga Miblo et bi ke ba costume ba mokoto a cher ba perpète a cher ko ya RFI témoin ye mo ko mona ngo a ko sala pa ko ya nango et comment faire filmer pe ba ko filmer ngo fezo yo kanela oloba fe ba se gunter ba sali ko ya po yo da musique fait nga Miblo to lela o mabe talaka ne na lela fait na ngai na bi ke RFI a filmer ba image na nyoso o mona ngo na ko kebisa ka bato na ko kebisa mingi bato ba ko bunga pona de la forêt bokeba na ko bosana te Laetitia Kisiona vrai chéri na bosana te ser na nga dans Londres na Nunzongo to bi ke za mwana bandala so défendre tous les filles à bandal au lataka Japon to bi o filles à Japon to lela ka na Nunzongo to lela yo to lela o ba kéré combattant to lela ba sala musika vrai chéri o za vrai chéri ser na ngai ser na ngai la Belgique na partout la famille na mboka na la famille na Belgique attention na la famille na Belgique attention na ba prêtre na Belgique ba biso bayebi mais ngapela ba prêtre na Paris et na France na Belgique na Belgique na ser na nga gêné attention moi ça souvenir nga abeta ratenyo o saranate aya banda na 2006 batu bandima na otindo ba salama musika ser na nga personne telemi na ba mamoto babilo rotindo o mona ngo neto sakana ngo souvenir nga na bosani te bo fora malonga obeta ka Japon na ale la bilamba foya et fait na nga de poto na kati ya Belgique fait na bilo za prêtre blouson na gabanais musique ya na palais bilambo tindagi yango yo fait na jouer na grand journaliste RFI Pacho Panda ye moko asawana journaliste na biso ya Sinki donc mingi olobate to lobaka maramba fait de la forêt à musique au gouvernement les guerriers combattants boyo kaka o baboa kaka par-ci par-là biso yo bana bandal na so confirmer tina ba Londres ba ser na nga misi kabeta ka Japon na obosa na kombo na Nunzongo ser na nga na yo ba yo misi na Nunzongo na obelela yo mwana bandal ya solo na obelela opo yo oza fille moko beta ka Japon attention bokeba na remercier ka fait na ngai on défendre biso maison mère na kati ba mikili fait na ngai système akude fait un musique fait na ngai système akude Miblo ba bio za musique baba yoji oyo yo za mutabilamba kala ba mwana pasteur wana en tout cas mwana pasteur boy bisai mwana pasteur na e faut une terre na chair ye mara mwana do loba wana etaliete ateka mapa ibosa palais na boudin Quand Gumba et point tu es banda les abandons la wera. Gouvernement mobimba no mona gouvernement les guerriers combattants ya wera. Texas soki café trop ye bena kanda ne sana mutema. Pour la viana conférence doit être gogo na mutu na kati bena do gogo penda donc voilà café. Donc y a tout gang là Texas yem tati na raé aya ga les galera te fa ba n'importe quoi fainéant moroboé aye banika na 2007. Ala tiers muke. Ala muke au gouvernement équipe makasi yana le la vena ngai azana kasa ba putu vena ngato le la kaka to landa ge mission vena ngato le la forme vena ngai prêtre vena ngai na ole la kombe lokima kombo vena ngak système akude vena ngak système akude fait to landa ka ba défense na yo na kasa ba Paris na kasa ba Belgique fait en tout cas na kasa ba Londres en tout cas fait ça va fait en tout cas fait to le la on a mai na mistobi ko tin na forme RFI a refilmer nazo yo ba nazo bele la vena ngai nibo vena ngai nibo ko tin na forme vena ngai miblo système akude yo ka mona petit na yo guerrier makasi baka yo de Londres de midi vena ngai na bika yo tin na forme bele RFI a filmer. Tu as habité mettre ça que mon côté entouré na moningano donc il va se parce que na la kaka ba beta ba lo ba trop ba guerrier combattant ba tabilamba ba combativité ba jamais bâti ba guerrier combattant si point attention saluer la fait na tanda Japon bijou moi les boga fait au sanitaire fait na ngai les boga bijou moi na mire
abeta ata la terre fait na ngai coacher mascot fait aux misi oyoka mingi na bilamba tomona te bayaka awa toconfirma bango lexe kisona babi fi azokanga na bandal fi azolata amona bandal na nunsongo donc wa misi certes olelo mabe numéro pesa numéro na ngai peso da beso na ngai RFI atongo kobenga na biko kolela na biko oza chicken ba yeba na kato yebinga te menga na yebi po oyeba ngai po na kasa kiriye na numéro na ngai Vodacom kobenga ngai pe RFI au senti 081 14 70 862 wana numéro na ngai moko personnel so bengo zunga moko numéro na ngai wana ser na ngai zolela na nunzongo na zolela ser na ngai na Londres fi ozo cartonner o le ba fi nyonso yo beno da fi moko boye aux amis na plafond si on a plafond des filles dans ya banda donc keba mon pas au fait na kofi azoko café tout pour na wera keba wera c'est le roi de la forêt est-ce que obi Sankara de kuta Sankara nia mapa mo papi cho likosi mama bilamba ye kuto ye bonete do ye so be bisara ba ye mama bilamba tali ete bango ba loba so ba bilamba ba yoji ya olata ngo tina poto una za kuna kolata Paul Sibicho a kolata yoji et da passi oh bon ye otanga na komona o ba ke nécessité makasi nécessité ngando ye bisa ba ba ke ba o moni no transpirer te pour kande sali grand journaliste mingi oluba te to lobela ka to pesa la vidéo le chef na biso pas fait na Michael Jackson de la forêt na ko ki pa concert a jibi na wo rebeti te point concert na jibi beti te po ba bangi ba bika wera o lia bango po via la misi tala ka orchestre moko boye ba madance biso to orchestre mibali bato ba bit na rapena do na kasa pena boye bango ba beti na ba boy zo ba sa action kaka ouais mon babilamba ba ke combattre mon babilamba ba ke babilamba vela nga coacher mascot ba ba misi na ntongo na Londres keba mon babilamba ba to la ta ba yoshi mon babilamba kande sali na ebite na talo aspect Gunter mettre Gunter na Londres atala vela nga Gunter atala nga ebite vela nga ya solo là numéro dans la PC 081 14 70 862 ser nangai fille de Paris fille de Londres ser nango beta ka chapeau misi ser nanga na nunsongo yo babi wa misi o petit na bino ya bandal o solo là o abungela fe o abungela tous les feux de la forêt o abungela fe en tout cas bakeba pas grand journaliste to sana RFI ye mo yebi azomona masolo ba petit ba la na mouvement ba yebi ke o ba kire combattre ba la tous les petits petit la kosi comme le papier de presse, archevêque Ben le Bobo, l'équino yo la salle côté ya Emilia. Archevêque Ben le Bobo, voilà l'équi archevêque. Il y a honorable Timothée Chimanga l'homme du peuple. À ça il y en a ça pas toujours. Ouais papier les friends. Ouais double check. Alors on a habité par la porte position il y a race de vainqueur et commune. Ouais, vraiment merci pas tu refus de passer cette opportunité là solo là. Donc on a bien Paris Zota là, à Londres, à Paris, à Bruxelles, partout Rotterdam, Binotu Bozolanda. Au Bozomon c'est l'inspecteur général école gréco-romaine. On a bien formé par les rois de la forêt. Donc on a bandar évangile bat va comprendre raté. Il y a le lobo on a 62 prises dans Obeta. Première prise dans Sibino que l'élève qui prend de l'argent c'est ses propres parents sous prétexte de payer les Minerva et n'a pas payé fait l'habit de confiance. Donc moi il faut qu'on t'en cata cacho. Bah oui au boss on a raté base de Outaki. Pour biso to arabe gratter la vie parce que ça formé par 21 € bima pour la mutum souté. Donc on arrive formé faut na reconnaître après na rezoa ce comme ça là nga o apesinga na ko défendre nango siko et ça la ce que imaginer. Et on a ba quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner. Qui ko châti archevêque même le bobo sera châtié par les inconnus. Et puis inconnu liboso ezalangai. Et on a vu pas tu refit to mela masanga na muno remettre là on a misu. Donc pas na Paris bozo comprendre té. Dans la minute yo reste de 25 de te expliquer biso to balongi. Mais ba rolonga. La tête na musika na monique no ko lias emela lias balobi zala toujours posé parce que mbokeza koningana. Sanga matanga ba mango na gitunga te na pinzo la matama. Mais on a bébé senzongo sala calme. L'inspecteur général école gréco-romaine ngayo. Na bige tap tout na rata miki bazoni ngaba yoka. Ya on a zo ba kengunga ta zanga ba paquet. Mabasa batamine na mbetu. Na bomba secret belé pona ba na Paris.
nabi ke tout ba otala ngai na poser question vraiment pas ba jo avant na ko mayabasi première question na ngezara keta na moi ça sida na moi ça ndoki na no ndimo cha na ndako moi ça sida na moi ça ndoki na ndimo cha na ndako ya na ebisa ibino bo la calme parce que phénomène c'est pas la ngai pas tu refus moi la muteketa tala dégâts ba signer auto Paris ne ba comprendre réalité yeyo papi les princes bossé là mutape ça ba tumusu ba kidigi le ba grec comme un belé ba musu ba ko ba pasteur boye bien on a gâte à Paris ba tebe ba baluki ba pasteur parce que musale zaki ya bango te ba comprendre te bota le belé te parce que musu ba loko ba beta lisuté est-ce que texte ça le qui azana moi n'est pas na ngata na banda TV ya zotala nga fanatique na parler aye banika na 2007 celle ochenga na lekio oh ouais jibe yé ma mwana kokate po so na panza eza nuance a kokate aza mwana aye banika na 2007 et pas na ngai po qui sinjora est lekio na talaka identité qui sinjora to zandere morote aye banika na 2007 représentant ya yinga e bien ngote talaka degré qui sinjora to zanete et puis aza moi singa na mobile parce que on dit bien si on dit ma Texas ah tala kombo zotanga Texas ngana ebi ba Texas eza loa bandundu o abunda akachi ezo comprendre yo otanga ba Texas parce que tonga na zo le ka télévision bana Paris papi le prince a seule personne au alongola image ya Sankara de Kunta na kata Kisasa docteur Sankara qui poto seul porte-parole bazwa na kata wenye maison mais c'est papi le prince na vansa idéologie na kata Kisasa ti lelo na minito na bungisa yo ki Sankara longwa bayoka ka suite ke mo saga aye banika na 2007 ah yaza mutama sese zo comprendre yaza le roi ba George Mbanda amutama sese bo tena mpanzi ezanga alors bon la poto ya ressemble maintenant ah donc ya le après quoi Gauthier mascotte mon mamoluki la kid na habité Mosaka zanani na be moni Mosaka azamu tamase César le roi George Mbanda pourtant na zolo babwe ve na Olivier Mukulu zotala nga na minute na kata mikili Bertin Mosolo zotala nga na mikili ebi sel mutu na kata Kisasa parce que nga za inspecteur général école gréco-romaine yo mo yebi que inspecteur général aza mutu a contrôler na ba promoteur na kole école ba contrôler yo zo comprendre tant biso va na kata Kisasa Sankara de kuta zo bete évangile a bete évangile ba twazui ki gréco mais le roi ba voyou ba zo en hôtel asana za chambre fond asana boulangerie ah nana ngwa ebite ke papi le prendre des za boinga na za perdre hein ah nga perdre français tara na bota na italienne zo comprendre na bota na italienne na minito petit ben mazota la nga mwana na ngai zo comprendre bébé Fatou pas zota la nga mwana na ngai ba chambre fa nga rosa na onte po nga rosa na service ba mbisi te ba Thomson te comprendre na obuka na pe makolo na compte malili so na koti na tala kaka yo boss o sa chambre fa tango ya na kata chambre fa tango ko tata malili bongo mabe bo biso to zo malili penda o moni ya 4 saisons et no ke ba malili mo mpanza alors papi le prince na habité pesa programme ke ya Emilia laisse na minute azawa ah to zo beta masola mikili tala ngeza ma même programme na ete to zo beta lisola bana poto na minute o ya mikili o ya Kisasa to lo bango awa to zo beta lisola information awa na leki na ba chaîne na bino pa refi na beti programme mais on a zo beta lisolo pour na bana poto et ama solo te ke na zo beta pour na ma orchestre en tant que porte-parole Emilia reconnaître oh wana c'est leader na ngai leader na ba tout ba ebi Paris mo ba ebi ke reste de 25 soya parce que reste de 25 soya avec na ba cinéma nango po ba te bele na ngo ebi te ke Emilia c'est seul chanteur ou appelle ça devoir à domicile na Bercy pe na Zénith ayemba 9 minutes il est là qui tate eza na misien ma otatika ko longa na Kisasa na ngo ebi te ke devoir ekota na kata maison mère lelo ba tout ba yaka ba sala test et simbaka mais c'est comme ka kota vocal Emilia ezara pasi comprendre atika ba prise de définition mo ba ko limité donc orchestre c'est vraiment bien important ndenganga mo na simba ba petit na Kisasa ye côté kuna zo nyata kaka zo comprendre après le prince na habité to kabana yo ce que ba na poto to batali yo ngo expliquer ba na solo porte-parole yo to vidéo ma solo porte-parole lelo ngala silisa ba diversaire na ngala zaka na bango ezai ba Sankara na lalisa bango ti lelo ba lala na se ba ko lobate ba ya Kisasa mona na minute beti comme de no sabo ngo sabo comme de na minute yo apart na wana ba ba ke na za petit frère propre ya cheveux même le bobo na la ta catalogue na la ta catalogue tala mundela changer chez na kanisa ke to beta dame ka ezaki basali moi libaya moto beti dame mundela koti mayela beta dame tina kata basket donc bozo basket on ndenge sa bozo valeur na 1500 euros donc 1500 euros na minute le kilo mible c'était ma coup de na lar oh nazo ebiso ke 1500 euros so to beti ba machine bato ba changer ba mona ke toke na ba 1800 1900 dollars oh Charlie Balaka c'est le kilo mbanga ah tala identité Charlie Balaka le kana mbanga te potanga na bana obeta ba prise ba Charlie Balaka so na loba eza ba sina mabe ba toria loba c'est mon frère que j'aime beaucoup pour na sala dionga na kata télévision est-ce que tu es dans malembe est-ce qu'on dit ma porte-parole mon king tequila ah
King Tequila connaît dans les Frédéric. Côté maintenant, pardon, Malem, c'est là. Comment on est à Frédéric Tequila? Comment on est à Frédéric Tequila? King Tequila. Quand tu suis King Tequila, Azara moi na mkota ba mombele. Moi so kati kota fiki mombele na sewana. Aswa na mama fan club. Zompan Charlie Balara mutaye la ngai. Zompan King Tequila go le gratter parce que azana oli kukuma bege yaka. Ezana o défaut na vie. Zompan parce que ngana za près na nyoso. Na za près vraiment na nyoso. Tala moi na mama biomba faculté de la SAP. Tala de inspiration côté bazunga tala batunde batondi. Yango tana expliquer bino lycée saison kende. Boye bake ngunya tazanga ba paquet mabasa batamene na mbetu. Vous comprenez? Il y en a quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va c'est. Roger Ngandi on dit magete. Roger Ngandi on dit mais comme il m'a bé. Roger Ngandi a bien ça le roi bureaucrate bon bah on est veste acheter cravate à la nganga beti cravate la kaite. Il y a beta veste chemise cravate il doit penser moi les bambelles on peut sa cour et on peut ça vraiment formation là. Faut dans dire parce que ça la peut belev. Mais à niveau d'idéologie na azate pour nga na gréco-romaine, gréco so na no beta ya azate aza musika na nga. Merci la papi presse pour la temps émission donc venant à Goya Samanton na à Bruxelles monter ma limite émission 00243 81 05009 il m'aura pas tué refi Roger Sonan affichant on a écran pour ghetto ça appelle partout en fait papi le prince parlons quand même le souka avant que to kabana ningo expliquer que non yo mutaleki azate c'est quand mutaleka azate venant à zakai baba so yebi mutaleka azate les mola yebi yo peut pas tuer refi yebi parce que na kisa ça tout la vente ça ba chaque dimanche so ba utika église à partir de 12h pour baser les ventes. Mais mbote na staff to poto. Mani ba mbote ba na Paris, na lenga na nga binoté parce que la bête à forme à archevêque atinda botara maye la foot et côté a. Les veste comme des garçons nouvelle collection on a changé à côté poche one bouton. Mon one bouton côté baché absent côté baché présent. Donc des ba pièces na bino nyo tout au bozarango donc vendis. Oh tout bazan na besoin ba retrouver papier les princes na do pesa d'abord numéro na contact et ça 09 98 64 76 88 09 98 64 76 88 so bengo ozwanga na pesi vraiment ba mbote nga makasi na ba na Paris au bozo talanga na minute toze pa mabiomba na faculté de la SAP seule boutique o za nkata gisasa o longo na complexe a pote za mabiomba donc ba na pote so ba uti mikili ba côté pa mabiomba ba comprendre pena ye biloko belé o batika na pote ba moni on pena geta acha on pena faux prix alors quel s'il vous plaît alors quel pena pesi mota trona stop brigade spéciale à partir de Londres Charles Mongo contre Mongo mota tro sous na Sele Masamba puis vieux propre bossa na staff wana grand pote mère zala na staff wana grand pote mère na nunzongo yebi na nunzongo babi yo za fin Laetitia qui sion na yebi autre la pas tuer refi Wifil Bopili viota danger yebi kaka alors papi le prince poto kabwana yo zanini wa poto kabwana zara qui était na pesi ba big dédicace na nga makasi les représentants valables un garçon qui vraiment au tali vraiment assez maquillé raté allez ngane pe bota parce que ma journée son dimana na kino so dimana kino mais na za na osengana ndima pas tu réfléchis parce que so na ndima tanga mo kilki bat o ba ba guerrier nazo tanga mais na expliquer na nous masalanga wa changer identité longo la conjoncture na kata mboka akiparane mutute wa ebisanga pas tu réfléchis papi le poste pas tu réfléchis faut ebisari toi tanga kombo nanga Alain Boma balobi rompwenga batu na maboko na yo le boma yo yebi rompwenga batu na maboko no kangango bakosa ote na ba journaliste na ndima ko pas tu réfléchis na ndima vient na Zakai ba se parce que n'est ça complexe ça raté na ndima rapegi ça pas na complexité ken pian na ndima pose na complexité boza ba journaliste ba musicien te OK musicien peso là apo bani ko loba te zo comprendre Bolia n'est pas musicien parce que Bobima n'a pas mutu ta foula bino ta musicien morté mais bon on a père spirituel Zakai baba basu toujours Nathan zo comprendre nandima bon pardon répétage j'ai daté alors merci beaucoup alors là ensemble de TV ça pas la habité bala poto ba ota la sikopoto boningi si poto na minute na interview bo sali sikoyo na ngi mo expliquer ba ta poto que non zapata pena que leader à koto yo soko yepe mikilo pesa bango cours petit chinois tala massa na nga chinois wana massa na nga ifuma oh smoke na Londres smoke na Londres na lobby mingi ya kolobeza te tosi to lobby batu bayoki pe bazotala pe kuna na mpanama mais na minute obeti blamba za ko combien d'euros ngane na zabo ba lobby kutu mingi te bero pana ngai docking 40 ans de pouvoir sala ka bogar na lata ka biloko ba 100 euros na mito temna 100 euros ne na chemise oyo eza chemise ali puta mais eza na valeur motuya on le papa comme papa comme nango
Kipe à yo. Kipe à yo. Et bon, chapeau Zani. Chapeau, comment on a quel est ton problème? Ah, alors là, on a évité. Papi le prince a évité vraiment. Au moins, pas tu refus. Il faut ça à la base pata. Parce que je comprends que Moutou, alors on a complexe. Parce qu'à vivre en Négé, ban à Paris. Ban à Paris, boye bango guetin. Zapata vivre en Négé, bon, on a petit chinois, bah ya. Donc, il n'y a pas un jour. Parce que Bakanya Ngote, il y a vraiment la peste. Alors, Gauthier mascotte, n'a évité. Je vais Gauthier mascotte. Na obo sana ote. Et celle on est mamoté mascotte. C'est un gars qui a besoin de coller à Gauthier mascotte. L'on va l'écran. Je vais Gauthier mascotte. Nga sori na bête évangile senga keya. Pour ce que yete na obeta li solo. Mais na eba faire yo. Répéter ils a raté. Na bi valise fo ya. Parce que na gisasa a aussi ça complexe ba na poto. Maintenant botini to obeta parce que a na gisasa to ebi honorable Timothée Chimanga. Yo mo na poto ko uta wa po yeboe. O comme na gisasa. Bon Willy Lumina frappe encore. Willy Lumina frappe encore babi elamba ne lamba. Yo ebi ande to beta nzoto. Bon Yonel Chamala. Yonel Chamala. Pire via Bankale. Donc Aguaya Samanton. Aguaya Samanton. Yaba Samanton Aguaya. Oyebi li solo otobeta na suka. Kaki bala talazala la kinyo. Oyebi ka Samanton. Samanton. Ta on a monio na boule. Mi système coup d'œil na Londres. Oh mutawera. Coup d'œil mimi. Mais na boule déjà. Tant oyebi singa ma Samanton oyebi na boule nan. Oui, en fait, Momi tu as porté la vrai Dieu tu as porté la message dans la poto. Na pesi tout na message tout ya bana poto merci mingi tout bonjour. C'est pas du tout le roi avec na Jean-Marie Lukulas 40 ans de pouvoir. Na pesi mbote mingi alanda ka petit na parti ya kini. Wana na pesi susu vena nga pacho panda mbote mingi na pesi susu yoyebi kaka mama na ngai ya senti mwana ngani mwana bato na pesi mbote mingi na pesi sous le roi mokonza mboka ningo mozawana na so wiki mtakota ville takota ti bon ezanga inde mokonza ville balobi zapata utala tu no petit chinois atala na mikina atala na Bruxelles petit chinois comment ça nga chinois za masa na ngai wana petit noté wana masa na ngai na kota formation ngam na formaye na sala epo azala po azala lelo na Panama azwa visa ya 15 ans bongo bailo kanto azana matonge place ya Rambo bon dire zate biso to tikale na kini tozali kala tepe ba komona biso kuna na 4 saison Gisèle Nzinga Bobette Makaya madame apoto na Londres. Ani dembo tabu fatu. Ani dembo grand potemer yoyebi. Nanu nzongo grand potemer. Dikunya na yote pose la yo mo grand potemer. Oh zapata sikoyo na ebité message asugezani poto kabana yo. Bon merci mingi journaliste grand journaliste na moni susu. Tenga na grand journaliste tenga na mona muteketa. Mona muteketa te. So ba bengo mona muteketa ezali ko mona mukie. Wana na Chiluba. Mais ngana bengo grand journaliste pona ebi boulot na yo. Mais na lobi lilo ba suka oli 5e génération. Na pesi mingi trop na mama Biyomba. Yende ba lobi soki etika biso to lata po mama Biyomba zali. Tika biso to sepela po mama Biyomba azali. Tika biso to beta bilele na bosani te ser nga Mireille mwana London ye wana Mireille Mireille ye wana dikaka